Shalom, shalom, libota na bana na nzambe. Bienvenue à l'émission Face à la parole. Oepesami bongo na ngai ser nabino Evelyne Matunga. Lelo tokolobela émission teme tokolobela oyo ezali ba action tozali kosala na kati association na biso Christ est roi, Christ est vivant. Oye benga mi bongo ACRCV. Ba action na biso ezali kosalisa bandicapé, ba sans abri, ba veuve, ba orphelin. Toke ba bandeko. Mbongo ya lisalisi ekotaka na pocha moto te. Ezali pona kosala musala na nzambe kati na association na biso. Pona mikolo oyo tozali ko préparer oyo ezali opération café croissant. Donc tozali kosala opération oyo pona ba sans abri. Kotambola bongo na babalabala, koluka bongo ba sans abri na balibulwa métro, liboso bagar, liboso ba magasin, kosunga ba sans abri na malili kopesa bango oyo ezali ba café croissant. Tosilisi bongo te bandeko na ngai, tozali lisusu na projet na biso ezali ya mois de juillet, ezali opération oyo tobengi kaye stylo pona rentrée scolaire na Afrique, pona bana bitike, bana oyo bazali na balabala kotangisa bango ba kelasi. Yango wana tokosala opération wana na mois de juillet, babengi yango opération kaye stylo. Nzambe lisusu azali kosunga biso, tozali lisusu na opération mususu na mois de novembre jusqu'à mois de mars, ezali opération lisusu na mois d'hiver pona kozonga lisusu epa ya ba sans abri. Wana tobengi yango lisusu opération couverture et manteau. Donc tokozonga lisusu na hiver koluka lisusu ba sans abri pona kosunga bango na opération oyo tobengi manteau et puis couverture. Bandeko na ngai toza na site na biso ezali www.acrcv.com na bandeli lisusu www.acrcv.com. Donc numéro de téléphone na biso ezali 01 39 48 06 23. Tozali lisusu na portable ezali bongo 06 20 77 86 et puis 10. Bongo bandeko na ngai tokotanga nanu na makomi oyo po etalisa bino semence ezali nini, kosunga babola ezali nini. Tokotanga bongo na Psaume 41 verset 2. Kuna nzamba azali kolobela biso. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, les jours de malheur l'Éternel les délivre. Donc nzamba azotalisa biso moto oyo akosunga bato bazali na pasi. Mokolo na pasi na ye nzamba kotelema akokanisela ye pe akokangola ye. Bandeko na ngai meka nzambe na lilobo alobi otala soka kokokisela ye yote o rappeler ye na Psaume 41 verset 2. Na silisi bongo te pona passage asuka na kopesa bino bongo na Proverbe 19 verset 17. Kuna bazolo bela biso, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Donc muto azali na mawana babola o azali kosunga babola azali na mawana bango azali neta zo defisa nzambe ndeko nanga ko defisa nzambe. Donc biloko nyoso mokili defisa ye bo mokola ko rembourser o. Quelle bénédiction bandeko na ngai. Donc pona kosuki sa bandeko na koyebisa bino cri na biso ya association ezali je suis humanitaire, aidons-les. Merci beaucoup.